robe arrestation et aussi robe libération ya Marian Tumba, ok? Alors akotaki na robe ya pembe abimi na même robe mais ya mwindu. Apparemment azana ba stock ngo ebele ou bien bon achepe na boutique na ye, hein? Akoma na boutique quoi, toute la vidéo, hein? Toute la vidéo et pas wapi alati robe yango ngala za kozela lisolo ya bakangaki pona nini et voilà yango nayoki nanu te ko remercier c'est bien mais ko expliquer batu pourquoi bakangaki yango ekosala neti nga personnellement ekosala nga bien makasi na éviter soki na kozwa opportunité wana mais je suis très vigilant pona ko landela, ok, ba vidéo na ye et soka lobby nagoya na message wana. Pour l'instant tolanda vidéo ya robe de libération ya mwindo, ok, robe d'arrestation yango ezali pembe quoi. Robe disponible, la bouche disponible. Robe bouquet, na epese bouquet na ye. Abina simba. Abio simbele. Robe disponible. Chez MM Style. Lobby promotion à Liboma. Lobby promotion à Liboma au 7h30. Promotion à Liboma, lobby 7h30. Il y a une boutique combien? Au kitchen combien? Il y a une boutique combien? Au robe à provisoire. Provisoire. Lutenel pas kufara na fleur na Voilà, plusieurs boutiques à Kinshasa, Bazali, na ba robe wana basali ba publicité na bango, ok? Arrestation de Marian Tumba. Comment combo ya robe oyo, ok? Ye moko pe aza ko saisir opportunité ya ko teka na habité stock soka za nango ya combien? Voilà. Donc c'est un peu ça et comme concentration na robe ba beti li solo ya robe na kati ya vidéo oyo, mais il y a une autre vidéo oyo bandaki ko planifier ko sala vidéo ya remerciement, ok, mais ngala za kozela plus explication ya cause ya arrestation, ok. Je suis Masolo ya Jonas, merci beaucoup, je vous love, je m'arrête ici. Dossier Marian Tumba et komi ko kende na kolala et komi presque na suka dernier jour nango lelo 1er octobre 2024.